na balandi nyonso ya Mama Lorraine Mbala TV oyo bosepelaka na chaîne na bino parce que awa ezalaka toujours vérité pe likolo nango bonzambe nde ezalaka yambo na banda makambo ya lelo tokozongisa matondi epai ya mutu apesa biso pema elelo eza dimanche alobaki ete tokanisa mokolo na sabata pe tobulisa yango tika tosambela. Seigneur, merci pour la grâce osali biso ya komona lisusu mokolo ya lelo lokumu kembo masanzoli ezonga na mboka na yo pamba te pe moto zo pema topeseli yango mbongo te yango tozongisi matondi epai na yo ngai na famille na nga na kati na internet oyo pesanga lokumu ezonga epai na yo continue kobatela bango pe kobomba biso na kombo na Yesu Masia amen. En tout cas ceux qui nanu osabona te oaimer opartager nzambe aozanga te kopambola yo komise misoti na suka o comprendre malolo alingi aloba nini bandeko nanga lelo bolingo esila biso na mitema et surtout eke plus loin bala na nzambe bolingo za su na mitema te tozolo bato sambelaka kaka biso bato sambelaka bolingo eza susu te bolingo elongwa na kati ya mitema na biso bolingo ekenda wapi soto kena bato oyo tobengaka bapaye baza kutu na bolingo makasi koleka biso bana nzambe eza pe na baeglise mosusu baza na babolingo oyo nakotanga pe kombo te oyo tobengaka bango bonzambe eza te moto eza te kuna balingi boye mais bango nde baza na bolingo makasi koleka biso soki nazongi na bible ezoloba na biso nakena na matanga nakena domaine na matanga tomona comment bolingo eza te na mitema bolingo esila nakena domaine na matanga omona lelo soki tozongi na bible nzambe azoloba na biso malamu kutu toki na maison de deuil. Pourquoi la maison de deuil? Donc mutu avandi na matanga il faut osala concentrer tant ovandi na matanga tala eza kutu bisika ya kolela lelo ya kufi ngapelo be koza tournanga mais lelo le contraire mutu azokende na matanga ake ko critiquer voire même une cercueil au bateli mout cercueil on est qui à moins cher basoma qui cercueil malonga te basoma qui cercueil à moins cher tala muta zo tonga na ebembe mona comment bolingo sila bolingo za suti ake ko lela ma yake ko lela take ko tala alela kite yemisu makasi alela kite yaya bolingo za suna mitema te omona muta kufeli ebembe na mort mais ye wana na zandu pourquoi ebike batboyo tala ngai il faut na lata makasi ye wana na saki siko saki wana osala ngoni saki liboso kaka ye wana na saki ye bolingo kenda wapi bolingo sila na mitema na biso omona toke matanga bien longi to décora pour nanya lingo na matanga oke ko kabola pasi na mutu toke mutu mona ndenge ote bote ne longi batange changea ayaya matange changea yoke matanga mais tella suki ya sika makasi oke na mutu balobi te ke toke ne salite non balobi te ke yo mutu ngane mutu na kufela ki pona kende ko zwande botutu non kende propre lingi koloba te ke faut saper non elamba no ya propre lete elamba na yo obongisi suki na malamu mais ils étaient comme dans calcula ngona manzaka ngafona ta manzaka et surtout so bayebi ke famille wana bandeko baza na poto mama na ngai il faut que matanga te femme na baza na famille na poto bandeko la bobo tala biso bako sepe muta okende matanga te pa ke kolela la muta kufeli aoke matanga te pa ke ko kabola pasi mais aoke matanga po yebi ke famille wana bandeko baza na poto famille wana batambongo bazali ngafona kene msuna ko zo mutu na ngai bolingo za sute et likolo nango lisusu oke matanga mais mutazolo ba mo chrétien ngala la kandana na mutema na ngai na ya matanga la bino na melate na ya na matanga la bino na liate siko ngala mi loba kala mi tuna ka bandeko nanga be de consolation de uta wapi be de consolation uta wapi omoni le muta kufeli olingo loba te azolinga oloba te ke na kufela ki po ana mbongo te so na lobi na kufela ki bat boko ya kolandanga na koyamba bango na nini kalezalaka bongo te mutu akufeli nde mutu obino bofo boke kopesa contribution
Pourquoi? Parce que matanga elo senga makambo ebele. Faut ba louer mutuka, bat baza poso ke des cimetières. Oso mona makambo zo senga ebele. O lukata unité na téléphone abenga. Mais lelo eza bongo te. Nga bimaki nzala na ndaku, na bimaki nzala na lia kite. Siko nga na tinda ke bima na nzala na ndako lia te. Au moins la coupe tout ce qui totali fait, mutabali, mutazo sala calcul. Mutosa kaki fona yamba batu bwebwebo. Mais matanga, au moins la pe mouton na famille. Azoba les amba batu misusu. Nga na otambongo te, ya laxaranine. Ye mutabali, to otambongo te, mais makaka batu no mona na famille mutabali, on dira dans la famille te basundoli. Mais maintenant, au moins, il y a 1000 personnes, il y a 8000 personnes, il y a 800 personnes plutôt, il y a 500 personnes, il y a 400 personnes. Pour moi, ça y a alia. Au kokoloba, tu na lobby, na opese ni na mbongo te a bombi. Eh o kanisa kya nini soko bomba ki matanga. A bombi po na bino. Oye bisa ondenge nini ya na mbongo ya mbote. Oye biso ndeni, to komo ke matanga to ke lia to sala so nini bo. Non. Na okufeli être cher. On lui pose ça la makambo la pone ne komela batute. Mutazo lela être cher na ya kufeli. Mais kaka na matanga no na lito inae. Biso to mito kende pesa position. Ya. Position ni na pesa ye muta kufeli. Yongo moni oyo salaka. Ya ta la Bible ça clair. Et le but c'est que l'homme aura semé, il ne moissonnera. Oyo salaka ta baninga bakufela. Ba ko sala pe yo. Au moins, si on doit se faire parce que yo to malinga ba kufela kaka yo mutali boso. Eh, to mela kité, to lia kité, si ko tango komeli yo ko boy ko ebisa bat. Non, li ebisa bat ko za ndengo mesana. Oyo sala la rabat ba pe ba sala yo. To so bisa mu wana to zalaki nango ya ko kabola douleur na baninga. Et ça que ke matango ke ko ba sa charge de ko la charge. Non. Mais tango ke matanga zo passa muninga. Au moins, le temps que kokunda alebo ke click na bar. Ya. Ezala ki feti, tu ezala ki matanga. Bande konanga. Ezala ki feti, tu ezala ki matanga. Donc, comment on sepe là, que ça ka koufeli, so ba leli, o leli siko, douleur o lela ke si nango. Toza poussière, tozonga la poussière. Mais bibe tini biso to fete na tanga matanga. Non. Et tu ne peux pas fêter dans la matanga te. Et tu ne peux pas kabola pasi. Aza clair, la Bible nous dit dans mazo ça va yekoli. Alors bi, dans on azaki na pasi boyo kota langate. Ba yekoli ba tuni tozaki na yo tangu nyoso mukonyo ozaki na pasi. Tangu muninga za na pasi zo kabola pasi na yeto zo kabola pasi na nzambe. Siko muninga za na pasi wana botike na ndako bino boke ngomela masanga na bar. Eza nango ekoma nango bongo parce que biso to pesa ngonde to komi kozongo et komi mode de vie na biso. Mais tant mutu moko atela mabinga plus jamais. Mutu nanga kufeli être cher na ko lamba te ya po ekomela ka biso te. Ekomela ka biso to kufeli être cher na yo wana na cuisine ozolamba soso po batu ba lia ya ta yo moko. Est-ce que tu es matanga po pe liko nango soso makayabu, makemba, yango eza fête to za matanga. Eza fête to za matanga. Total rappel batanga, oyebi ya muto bako lamba bongo, eza muto âge avancé. Muto komi na 90 ans, et en attend le laté, ya ko sepela. Ba 70 matin, ba 90, ba 90 quelque wana ba 80 a kokisi âge. A veillir na âge na ye. Et ça âge to ko lia, o sepeli âge a komi nango nga pe na koma nango. Siko moi na 15 ans ya. Ndeko kufeli moi na 15 ans. Ndeko kufeli moi na 20 ans. Moi na 30 ans ya. Azanani. Siko boke ko lia so na matanga wana pourquoi? Est-ce que na matanga la pesa matanga o lia na âge wana? Bible obiete baboti. Bana basali pamboli ko ute pa baboti. Bana nde bakokunda baboti. Bana ifo bakunda baboti na bango. Mais lelo baboti bakomo kunda bana. Lelo baboti bakomo kunda bana. Siko tela ndeko na yo, muninga na yo, camarade na yo na âge à 30 ans. Na tse bongo. Yo za na 30 ans, camarade za na 30 ans. Akufeli mwana ya 15 ans. Siko yena matanga muninga na yo wana. O akufeli mwana na ye ya. Posolo bana yeki na matanga no melisenga te bolingo kiapi. Bolingo ezapi bandeko na ngai. Tozongisa bolingo. Omona ndeko na nzela. Ndeko na nzela msu maladi.
Et comment va jeune bango azo lenga yaya ndeko azo lenga boleka lokwa boyebani te. Mais ata cause ya boye koyebana na tiana ata cause ya Yesu Masia omoni ndeko azo lenga akwei. Et comment va jeune bango yaya on est un problème na ote you participer. Ah nzala zota 500 somba lipa zota 100 fois somba lipa participer à ta cause, mais aussi à cause de Yesu Masia. Aussi à ta cause de Yesu Masia. Bolingwe sila. Et le lozo mon famille, on a famille ba oyo kanate. Ce que zo sala nga pasi, bande ko bazo finga na muzoba, mais olandeli ana bana mikie. Olingi ba note. Yaya, o moni muto aza ba ranki na batu, alingi bana nete. Obi ranki no sala na batu wana, ozo kangela bana na yo, ozo kangela génération na yo porte. Pourquoi ozo kangela génération no porte? Tant yo telemo finga ka réputation est sambwe, réputation est salut, o boti bana na yo. O mondo salut réputation na yo. Sko tant moi na zo kola, asa mwana mwasi, lobe ozana posa bala. Aroketa la nzamba ça juste yaya. C'est que l'homme aura sémé, il ne moissonnera. En tout cas, ce que nous nous abonnés, on s'abonner, on aimer, on partager. En tout cas, la dengue on déconangai, déconanga ozolandanga, on s'abonner, on s'abonner, on aimer, on partager. To lingana tant que toza na bon moyen, to lingana bandeko, to la ki sabolingo, to la ki amour, ko lingate ke o kangela kabaninga pesa na batu lela sepela lipamboli ya batu te. Yaya sepela kana lipamboli ya baninga. Eza la simbikisi. Eza la ndenge nini yo sepela na lipamboli na ye. Kuteke tote mutema mabe ya zwindenge nini okangeli ekanda. Yaya sepela na lipamboli ya muninga. Ataza mwana mukie kizenga pa pamba ana. Salita pa pamba ana yaya yo sala mutu te ozo benga na kizengi nzambe mutasala ye ozo benga kizengi tozo rappeler nzambe ko sala re loka malonga te omoni niveau zo koma yango Jésus plaira tande to lelisa Yesu tango ozo benga kizenga pa pamba no benge te o rappeler nzambe keta kizengi yo sala. Tandis que la Bible nous dit à sala biloko nyoso malamu. Siko tango bandi ko finga, o finga to finga nzambe. Tala mwana pasi abotama na komina salita bumbu. Yaya, komina salita bumbu. Oyebi nzambe na songi na Bible. Oyebi ba Samarie ezalaki. Ba Samarie ezalaki, ba Jérusalem, ba mboke bele ezalaki, ba villa minene ezalaki. Oyebi pourquoi nzambe alingaki Yesu Masia botama na Bethlehem. Ville zaki négligé, ville zaki mukie. Na Bethlehem eloko ni na malonge ko bima. Yaya, nzamba lingaki Yesu botama na Bethlehem pour a valoriser. Yaya, nzamba zwaka bato bazana valeur te, bato bazana tina te. Yo siko nzamba tomboli mutu moko uti na commune na salité. Yo lingi siko obanda ko rappeler nzambe ke non. Yaya, obotami na komina esala kombo gloire à Dieu obotama na ngalima gloire à Dieu obotama na gombe gloire à Dieu mais muto ozo finga na bimi na komina salité nzambe mutatomboli yaya tomi kosate mokilo eza ya nzambe omoni mokilo eza ya nzambe lelo bolingo ezate na mitema muto alingi kaka yazwa muninga sali effort ake poto nde lola ya ke poto eloni na malongeza na poto ya eloka malongeza na poto pondo comité na pesi bande ko nyoso bana na poto mbote que le Seigneur vous bénisse et ça na ngolo la te menzamba pamboli oza na poto biso tozo toluka to ya to ye non te me yoza wana ezangolu komile la te nzambo lingara ngai te akoza makambo so komelo nzambo lingara ngai te nzambe na sala boye nzambe na sab nzamba amemio na poto ya nzambo amemio na poto nikona nango tala ndo koma lokwa mwa bebe moko boye be kitoko biso na Congo pe mbongo wi mbongo eza na bata mbongo pe baza mais position muninga komeli ko critiquer ngote ko critiquer ngote mutu kasapendenga nini no ya sepena na lipamboli ya muninga po yo pe lobi nzamba sanini apambola yo
Soki mwana za mukie, mais nzamba pamboli, respecte ye. Mokonza mukie azalaka te. Mokonzi ya mukie acha mukie azalaka te. Prévenez notre président. Et ça na bato baza mikolo na ye, mais bazo respecter. Pourquoi aza mokonzi? Siko yo ndeko o nani o leki nzamba pamboli petit nanga. Yongo mani mutake na musala moko boye. Akutani na ndeko na zambi susu leki ya camarade o sope ndenge nini aza na entreprise wana moya ba koti société pourquoi mal bouche. Oye bisik aza petit na quartier. Aza petit na famille mais na musala wana aza petit noté. Aza na bato bazo azo kamba. Aza na bato bazo diriger, faut respecter ye. Ngana banga kamutu te na banga ande nzambe. Ya. Nzambe atia bato na se. Pour respecter bango. Atia bato na se pour respecter bango. Il faut respecter bato. Mutu na sa doit respect. Yongo zo mona naza ka impoli. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Tant que yo mukolo za respect, respecter pe moi la mukie. Et ça fait que moi naza moi la mukie za mukolo bandi ko finga ye. O bandi ko maltraiter ya. Et ça na bana misusa ko kane bongote. Ah ya directement manqué. Naza impoli, yondo za impoli. O respecter te. Respect bandaka et pas na yo moko. Ce qu'on se respecter. Moi nana pe mukie osali ako respecter yo. Yo lingi ba respecter yo, mais yo lingo respecter moi mukete. Et ça peut na batumiso alinga kane o pese conseil en public te. Donc on dit que asali ma be, asali kamora sele sepeli sauter. Boye likolo ngo pe boye bani ya luka ina privé. Luka ina privé. Luka ina privé. Tant ozo linga tant yo liema tembele. Linga pe muninga zo pe ma tembele. Et ça les bela batazo coincé et surtout bana na nzambe. Lelo ki mutema mabende fa de pa bana nzambe. Azo benga ma chrétien mais de soi mutema mabe. Et yo kenda ke église te yo banda ne banditi esili peso olandi malamu bato ba kenda église te wana o telemana yete mtoke l'église et prometti les 30 o telemana yete azo sala makambo zo sepelisa nzambe sko yo zo kenda église te prometti les 30 ni yo sala ya malamu o kangela bato mitema bali esika mo balinga bazo mutu loka bosola na mutu wana te e ko zwa ete ozo bosa na ke mutu wana pasa na famille fa nourrir. Aime ça na moisi, aime ça na bana, aime ça na mobali, aime ça na moisi, mais à cause yo te mana yebo solo la tete ndo ngo kwese ya kangela na gauche, kangela na droite, kangela liboso, kangela na sima, mais tika na biso loko moko, eza na mutu moko za likolo, ato kangi na gauche, ato kangi na droite, ato kangi liboso, ato kangi na sima, azanzambo aza juste, ako tchali dusu moko po mutu wana leka. Ya bakanga maiti. Tika ba ranking. Tika okangela baninga banzela, ozo kanga lipamboli, oboti bana. Nini ekomela bana no lobi soki yo zate. Talando zo yindi sabatu mitema koza mutia mabe. Tando zo yindi sabatu mitema koza langue bouche. Oyo zanango. Ya sale bouche plutôt oyo zanango. Ya respecter baninga. Zala mutema malamu na baninga. Ko kangela muninga tiote. Encourager baninga. Ezala batu misusu ba ebo décourager batu. Tika no esimba te ya nga esimba te. Tika na yo okokate. Ya encourager. Ah ya forcer kake simba. Biso to leka wane simba te. Biso to leka wane simba te mais peut-être yo ko simba. Encourager muninga zala mutema malamu. Zala mutema malamu. Lelo mona mutazo tambola bayibi epende loko ko batunye se batelemba otala kabo. Mais vous avez la possibilité qu'on landa pe mutu wana bokangiye boboto lié pele ko bozong seli mutu. Bolingo eza lisusuté na mitema batu. Bolingo sila. Ya eza na arme oyo. Diable ko beta kango te banda lelo ti lobby. Eza amour. Eza arme o diable ko beta ngote. Yo pratiquer amour au monde aux la meilleure. Longo la haine. Et les armes au diable a betaka. Yaya ndoki azaka wa pumbwarate. Azaka o azana mapapute. Tant yo so la muninga mabe, ozo leli sabatu.
Combien de fois bana nzambe balelisi batu? Combien de fois bana nzambe balelisi batu? Motema likundu. Yaya sala bolamu. Oebite nini efutele lobi. Zala motema malamu. Nzambe okanisa yo. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Nazo sala musala oyo sepela nango maintenant no s'abonner. En tout cas, o s'abonner kuna. Nzambe nanga aozanga te ko pambola yo. Makambo yango ebandi, makambo ebele ezali ya koloba. To pesa toli, to koteya bonzoto, to koteya pe na molimo. Po bana nzambe bazala édifié. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bola mon nzambe ezali kolo na yo. Bye bye.